Nous sommes le 29 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission de chaque samedi à 16h ici. L'émission C'est le week-end. L'émission qui vous fait toujours plaisir, l'émission qui vous fait toujours de la gaieté. Et c'est chaque samedi à 16h ici. Je suis là, la vôtre. Toujours pour vous faire plaisir, rien à dire, on a commencé. Merci surtout pour votre fidélité, votre confiance sur la meilleure chaîne, le canal Kin TV. Et surtout, pour votre émission Salut Week-end, et surtout pour moi aussi. Je sais que vous m'aimez beaucoup, hein, vous m'aimez beaucoup, moi également, je vous aime énormément. Donc, les techniques qui sont là avec nous sur ce plateau. Merci à M. Simbi, à la réalisation, ouais. Koupar Bola qui est derrière ces trois caméras, je te dis merci. Serge Akoulou et à Maman Pauline. Merci à toute la famille Bina, nous partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes en train de pleurer notre coach, l'amant, qui nous avait laissé depuis le mercredi. Donc, on aura le programme au courant de la semaine. Au paix à l'âme de notre coach, l'amant, le coach de l'équipe Asekouya l'amant. Que Dieu console toute l'équipe de Asekouya du président Jano Binanou. Partout où vous êtes en train de nous suivre, je vous présente mes condoléances. Partout où vous êtes en train de nous suivre, en tout cas, mes condoléances à toute la famille Binanou, mes condoléances également à toute la famille de l'illustre Duspari, notre coach, l'amant, le grand coach de l'équipe Asekouya. Paix à ton âme, mon frère. Nous serons toujours là avec vous et avec ta famille biologique. Nous allons remercier l'Éternel pour le souffle, le vœu, l'intégrité physique. Vous êtes déjà nombreux en train de nous suivre. Merci à Genovic Mbo de Top Congo FM, jeune de nous. Merci de nous suivre. Merci à Patrick Kabea également, qui ne manque jamais, qui est toujours là avec nous, même de loin. Patrick Kabea, Papa Nadino, Papa Nadia, excellent week-end à vous, Patrick Kabea. Merci également à Sari Vevel, Mobutu et à Charlène et Teliana. Merci de nous suivre également. Merci à toute la famille, partout où vous êtes en train de nous suivre. Raison pour laquelle nous ne commençons pas cette émission sans pour autant remercier l'Éternel. Tant que là, la mukabiso wa sanzambi to ebaraté so tonia tous abanani donc nzambi wana ndemoko nzi. Voilà, nous allons souhaiter un heureux anniversaire à tous les natifs d'aujourd'hui, 29 janvier 2022. Partout où vous êtes en train de nous suivre, bon anniversaire à vous. Bon anniversaire à la bombe de la presse congolaise. Hey, elle c'est Aïcha Ndao. Bon anniversaire à toi Aïcha, la bombe de la presse sportive surtout. À moi Sinakata Mibali quoi, journaliste sportive. Merci à toi de nous suivre. Bon anniversaire à toi Aïcha Ndao, la maman de Clo-Clo. Plein de bonnes choses à toi. Que Dieu te fasse du bien madame. Que Dieu te donne que le désir de ton cœur surtout demeure béni. Reste celle que tu es. Très 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 serviable Aïcha Ndao. Merci beaucoup avec ce cœur là. Que Dieu te donne toujours ce que ton cœur désir. Une année de plus, ça se fête. After Hour, nous allons fêter l'anniversaire avec Aïcha Ndao de la presse sportive, de la presse congolaise. On l'appelle la bombe. Très très belle qu'elle est, très propre. Elle s'habille très bien, elle est belle. Donc Aïcha Ndao, bon anniversaire à toi. La maman de ma copine. Elle est née le 2 février. Ça sera le mardi, oui. Ça sera le mercredi. Miklor Bayolo Bolimbo, mon ami de l'école primaire, mon ami d'enfance, Mastanangaya Kati, Mastanangaya Maki, Mastanangaya Bleu Blanc, Mastanangaya Nyonso. Miklor Bayolo, bon anniversaire à toi. Le 2 février, ça se fête une année de plus. Que Dieu te donne que le désir de ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment, Mastanangaya. Toi, tu es moi, moi également, je suis toi. Je sais ce que je suis en train de dire. Et toi également tu le sais, je t'aime énormément ma soeur Miklor Bayolo. Bon anniversaire à toi et à toi également qui est en train de nous suivre partout. Si tu n'avais pas eu le temps de m'écrire, les numéros est là, il faut le faire comme d'habitude tel que nous les faisons par un SMS bien sûr. Ne m'appelez pas parce que je ne suis pas permis de répondre à vos appels. Nous allons faire la fête rapidement avec vous parce que l'invité déjà là, le prophète pasteur Nkire qui est là avec nous, on va le recevoir d'un moment à l'autre, mais faisons d'abord la fête avec vous tous partout, vous êtes en train de festoyer. On va faire la fête avec Gez Mawete, Nani, Napesonini, Poyolimi Sangai, Abedashur. Suivant. Nous sommes en train d'attendre la chanson. On avait dit déjà à Serge Koulou de mettre la chanson de Gez Mawete, Nani, Napesonini, Poyolimi Sangai. Une très belle chanson de Gez Mawete chantée pour le boss Abedashur. Suivant.
Nous allons recevoir notre invité qui est là avec nous, le pasteur Kieré. Malgré la chanson, je ne sais pas si c'est quoi. Nous allons recevoir déjà, l'invité est là avec nous. On va recevoir déjà l'invité. Bonjour pasteur. Vous allez bien? Moi, Calais, au monde en a tes années. Donc, aux hommes, on a été tant moulaï, balobi kimi non, musala nzambe. Au côté na yo monde wana na éviter ce rôle na totanga kombo. Au côté na yo monde wana lobi ya kopa nzambe ofuta te bato wana nde bofuta. Non, musala nzambe nde mute komisinga boye. Musala nzambe nzamba lokutinga na putulu ti lelo komisinga esika nazali. Donc atakutu mbonge atamikakata na kotika jamais musala nzambe. Okomi trop politique que trop makambo nzambe. Non, na politique le but que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Politique ezakate kama politicien basalango parce que les lois politiciens bazana besoin na biso lorsque bazana ba campagne, lorsque bazana makambo belé, mais après un certain moment babo ki biso il y a un discours na biso mbalo biso nyonso photos à la wana photos à la parmi des grands décideurs et si comme la décision menée les alliés biso pe ba na nzambe photos à la wana pona kozongisa mboka na biso na mboka nzambe parce que mboka na biso c'est kuna ne makambo eza bien kuna ndo se retrouver mieux par rapport non eza bongo te ensemble HH qui n'est qu'elle na sima non itikali vraiment na sima oui nazaka mikolo nyonso c'est bat bon mikolo tout je peux dire ça fait au moins un mois bat ba moniote ko bat bazo benga bazo luka batuna dans un mois vraiment bat ba moniote binano mais je crois que ensemble chez Kineza Musala oui za musala o nzamba beningai ezali ndako oyo komisinga ndenge nazali loboye malgré ba invitation na ngai malgré misala o na salaka oui c'est vrai un mois nazala quitté j'étais en déplacement mais tant on a zongi je pense que dans zongi pe na musala c'est que vous avez mis en déplacement non ouais ezalaki apona mambo nzambe ou soit mamuno privé non nakendaki c'était l'invitation à mwana oui mwana nga liboso il a Glody Kieré il est aux États-Unis il a 33 ans donc il est un aviateur américain celui qui m'avait invité ouais. Nous sommes en direct s'il vous plaît hein de retour à Kinshasa kuna nyonso leki bien basango nini oyebi biso ouais nyonso lekaki bien par la grâce de Dieu je crois que nga penda so na voyager na umela ba minité pona kozonga na musala parce que a ezali base eza base na biso nde nazongaki to bandi pe ba misala déjà pe toujours continuer pe ba misala misusu boni sango église bana masimanimba 25 baza bien oui assemblage chez Kina na masimanimba ba nyonso masimanimba baza très bien on eza quartier na biso mboka na biso o esika nzamba tie biso to sa musala musala ezokende bien koyana koyambala moko masolo ezalaki il y a 5 jours il y a jeûne et prière et les cas qui bon 5 jours il y a prière il y a ba portes ouvertes et les cas qui très bien et banda qui lundi il y a semaine oyo to sisa qui ngo lobby na jardin botanique ya Kinshasa to ba lundi mardi mercredi jeudi to zaki na masimanimba 25 et puis lobby vendredi to zala qui na jardin botanique et si kawana ozo mona vraiment que maman Miss Batbazoya est belé. D'ailleurs, les images sont là. Batbaya est belé chaque vendredi parce que l'instaura système moko to banda prière 7h. Surtout bandi 7h, tout si 9h parce que moi avec moi c'est le problème du temps. Là vraiment c'est le respect du temps. Surtout si 9h, malamo na bandi ko yamba batu. Ezakate parce que ko yamba mapepa na ngai ezalakate komisa kombo salabo bato yambara yo moko to ochana mutu moko yambila ka bato non moi je reçois moi-même bande ko belé ba yebi ki ngala yambara ngamo même dimanche ngai dimanche neti lobby dimanche bat bakoya na sombi ba sucré na somba gâteau na somba ni je festo avec les gens que je vais recevoir na sepena na bango to melina bango to lena banga pona bani ko yamba moko c'est vrai l'évangéliste c'est la vidéo aussi moi na bino le ki na bino ayamba rapé mais la plupart des temps lui là
mardi, mercredi, si je ne me trompe pas. Mais ngai, vendredi, samedi, c'est moi-même qui reçois. Bah, image il y a 5 jours, il y a 5 jours, il y a la porte ouverte. Porte ouverte, oui. Serge Coulombe s'ouvre déjà les images avec le pasteur. 5 jours, papa, il est qui n'est dans la église. Plein de témoignages, Miss Binano. Plein de témoignages. D'ailleurs, nous sommes en Batubayaki Sita, Batubayaki lundi. Il y avait un monde parce que mon a culte. Pourquoi? Il y avait un monde parce que nous avons un problème dans Moka ou Binano. Na sala musa na sala ba fichte. Oui. Oh, nandé. Ah, c'est difficile Binano. Trop très sûr difficile. De toi. Non, bande. Trop sûr de toi. Bande konde ba yoka ngai. Bande ko bana mboka o ba yoka ngai. Wana bande ko sika o ba yaki pour la première fois. Do bande ko ba yoka ngai Binano. Nde na oleka bo surtout batu. Papa oleka ne monsieur Miss na bisa na oleka. Nde bazana et puis batu musu nzamba saninga grâce mon mboka oyo. Évangélisation ça la m'a débouche à l'oreille. Oui. Donc muto azola ndapso siko l'émission munene oyo après yé pour mon opanza sang. Tant à pandi sango lobby neti dimanche, je crois déjà qu'on aura un problème de place. On aura un problème de place. Spécialité pour faire qui est à la délivrance. Bon, binano, bat pas un problème et belé maman nanga. Bat pas un problème et belé. Au moins na kata ba image wana, au moins na image moko mona moi si azo sanza ba michopi za kanakata libumuté mais vers de terre. Oui. Miss. Oso mona mutaza na vers de terre. Oh to mona. Na ba image on peut ba son ezali. Oui. On peut suivre les images. Moi 2 ou quelques minutes comme ça toyoka ce qui a été na 5 jours il y a jeûne et prière porte ouverte. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Là, c'était les images de l'église assemblée à Shekina Monde avec le prophète Ankiri qui est là. Trop de déplacements, trop de manquants. Donc, l'homme de multiples manquants, on ne sait pas. Félicitations quand même, on a vu les images très bien. Ah, nous avons la grâce, moi, ma caméra, tout ça, moi bien. Bagim pour tout, ça, biso, so, ke poto, yaka na moi logo boy, yaka na DV cam, yaka na nini boy. Ya mikolo toza mo be ba MC Mbia wana ba élément na ngapena ba soda vraiment do ya tongo ba ibisi so ya caméra boto na caméra mon bon image wana na ba image wana c'est comme si vous êtes non ngana zalinga moko kama no sa service miss kama no sa service ndinga oninga tina lo bapani oninga tina lo no miss o moninga ikasoni na zati ngo basiko evangeliste na bili moi négligence moi ekoti na kawana yo komigara moi trop côté kuna nde oche mayele o bana kin balobaka oche vraiment mayele mpanzi wana ouais na ko bisolo moko ndenge sa bolelo ndenge vie jana za wana obindo linga vie wana pour le lo na nzela na obimi
azo sunga pe akocho makambo ebele. Alors les leçons mutalingio papa na ngai aloba na ngai kiso mutalingio mbala moko yo folunga e 10 fois. Eza na bato belé o zo mona nde bato oloba ona ke kiera comme trop politique papa bato na balinga ngai siko na oboya ba onde ni miss hein obilelo témoignage miss calamité bozoka témoignage moko ya munene malgré bato balinga ko yoka ba témoignage mingité témoignage moko munene ya papa moko ya homme politique asali makambo belé azolinga dévoiler ba vérité côté ba chamboka oh mais oui calamité oui calamité dans un mois tous bon ça parce que photo ça on a terrain moko munene miss batozo tika magie batozo tika sorcellerie batozo tika bloco na nyonso quand même to linga bango patant bazo témoigner tozo longola bango na ka satan ba ok na ka nzambe c'est vraiment important c'est très important oui au peut marater le 1er février encore tozo préparer les sous 21 jours de prière miss ngana combattant na kopema ndenge nini ngana zaka na bureau ti neti miss binano za na bureau na yebo ngana na bureau ti bureau na yango na musala nzamba pisinga siko na kopema ndenge parce que bauti na moi 5 jours fa ba exactement moi une semaine 21 les 5 jours ici là qui lobi yango na tala donc jeudi wana jeudi na pourquoi wana jeudi na pourquoi mona molili vraiment donc jeudi na pourquoi plein batba miss batba yoka ngana mboka oyo malgré babitumba mais batba yokaka batba yokaka parce que na loba ngo mingi na kata ba mission na yo obeza batu mususu binano o sala ba mbolamu oui ata lelo batba BBC lokumu na yo monsieur ka muto na kantika ka bolamu moko miss binana salanga aya osunga oh ah oui mais ba ingra pe bazalarat basali bolamu mais elobele lorote bolamu no ekina ona mai ebele surtout ngana vivre en gratitude à 99%. Na vivre en gratitude na 99%. Parce qu'on attend wana yo osala ndeni olobela bango mabe olobaka nzamba s'occuper na bango tout sala ndeni tango yo yaki na kati église na lobela ki o mabete na la ki o mabete miss ngai ensemble Shekina eza église na ngati eza na mukolo na ngonzambe tata mukolo mokili oyo onga na benga Adonai siko soki na kati église nde bat bayaka wana bible dit que nul ne vient chez moi si mon père ne l'attire na profiter naïb sabande ko na ba pasteur ce bako zo motema na ngai miss ngana ma fou donc ce lelo na moniote na kati église ozalaka na kati ensemble Shekina na moniote na lukayo na kolukayo pena na lukyo ndenge bible bi na ngai ke mobate bapate mozala bapate 100 moko abungi atiki 99 ake luka moko na kolukayo na kobenga yo mais ce na monike okomi peut-être ko négliger na bande mo makasi na tiki na ngai bino ba pasteur bokomi na ba prophétie sans contrôle en pleine culte ça serment quoi ça awa auti na flat na chambre numéro kingani est-ce que c'est normal pour toi? Ah non, ça c'est la bassesse spirituelle. Hein? Est-ce que c'est normal? Non. Comme ko luka buzz na place buzz exacte pour le pasteur. Binano na ko sa prophétie. Azana tâche moko ya noir na mupende na ye. C'est que un prophète. Comment tu le sais alors? Non. Ezara nzambe ndem talobeli yo. Quoi qu'il en soit na ko sa prophétie nengwana te. Na ko sa prophétie bonté parce que moni ndezana ezana loko ba bengi d'abord maturité. Il faut avoir la maturité spirituelle. Si on a la maturité, les gens biloko musuba lo baka devant batu. Les gens biloko musuko lo ba devant batu te. Lelo nzamba la kinga mutu na kati hotel asali bo na obenga ye pembeni. Na obenga ye na bisi na bino tala makamzamba la kinga mais na ko bango devant batu te. Et ça peut que toucher ba mœurs. Hein? Non, les gens disent que vous ne contrôlez pas de quoi dire aux gens, surtout dans vos prophéties. Bon, bazo généraliser parce que tous nous sommes des prophètes. Oui, hein? Surtout vous êtes des pasteurs. Na niveau nangai, je peux pas faire ça. Na ko sala ngote parce que moi je suis l'un des grands prophètes dans ces pays. On a sali ba prophétie parce qu'on les appelle biloko ya Mickey hein. Ya Mickey tout ce qu'elle ba la vidi même bilope bozoya. Moi, à mon niveau, je ne peux pas faire des genres de prophétie. Parce qu'il faut protéger Batou. Parce que le rôle d'un prophète, tout pasteur, ils ont d'abord prêché la bonne nouvelle. Et puis, deuxièmement, protéger ces peuples-là. Moutona, on a continué dans hôtel. Peut-être qu'on a habité esprit qui est animé qui est dans hôtel. Il faut protéger d'abord. Ceux qui passent au Kababomaï, n'a pas exposé le sous devant Batou, la prophétie. Est-ce que autant vous exposé devant Batou?
au PC prophétie pour se repentir, à changer, ou soit au kimisien d'abord. Wana ko se repentir te. So PC prophétie a bonga ko se repentir ta au kima malamo pe église. Pas où elle sauter. Ah ouais, elle sauter. Et tu comprends aussi que bino moro ba prophète bozo qui misa bandimi na église. Mais oui, na ba comportement na biso, na ba façon d'agir na biso, ndé tozo memela makam tozo qui misa bandimi belé na kati ya église na biso. Ah, c'est pour cela moi une année où il est qui à 2021, nzamba kotenga prière il y a une année. Na côté prière il y a une année sur la repentance parce que ça na biloko mususu devant l'église. Ngana connaître ngoya binano, ngana vuaka. Même na télévision et ça biloko mususu ozomona vraiment que au supporter tant au supporter loko wana te et kimisi même batou moi il y a des fois je me fâchais devant l'église et ça na bato belé ba ola na télévision lelo na canal kin et bela bato ba konta l'église na la chaîne o ba il y a des fois je me fâchais mais ça fait plus de 3 ans 4 ans je ne peux plus me fâcher devant la chair parce que chair wana eza chair pour bénir les peuples na koya te pona se fâcher de ça biloko mususu to ko sala ngo devant bato. Nous devons vraiment chercher la maturité par rapport à l'apôtre l'apôtre Léopold Mutomode bazoté avec beaucoup de maturité papa na biso wana photo landa bango papa Coutinho papa Solito za na maturité na poto bebisa na kati église. Qu'est-ce que tu peux dire à cœur ouvert? Le caméraman est là, les caméras est là. Oui, ça va prophète oyo bazalokola yo oyo bazo sala makambo wana. Vraiment à cœur ouvert devant la caméra, que très cher prophète, nous devons nous repentir. Dans l'ensemble, nous devons nous repentir parce que la prophétie il y a l'olenge wana, ils ont touché ma mère, que ma sensibilité à bateau. Et puis deux, bateau bazana banda bazo juger biso. Parce que bato bazana kat église bazabana na bisoté na kat église ba koko bazali ba papa bazali ba maman bazali ba yaya bazali ba l'équipe bazali peut-être que biso toko za ba l'équilo na kat assemblage kina so tel na ba image no mona ba grand responsable na cause la mwana muke na cause la mwana muke parmi bango alors fona za na moi égard par rapport à ba parents na obazawana makamsusu et puis na kata ndaku bato mayele ndetoza bato olanda biso belé et puis na kata ndaku bato banalise bazali belé bato batangi koleka même ngai bazali alors tout ça ba bloko musute par complaisance ou bien par plaisanterie ou bien tout le kaba buzz et ça malamu te et ça pour refroidir ba foi ya bato vraiment to meka un peu ko bongsa na côté wa balukara buzz na marabonza mbeti marabonza me bagenda na droiture pour obenga ba peuple nzambe moka baya royoka makambo oyo zoloba si réellement tu es appelé par Dieu faut benda nde bato et non obimisa bato voilà parce qu'à la fin nzambe moka ebi aloba ki to komona bango ebele na ba façon nyonso to ba ko bima yango pe to komi komona na likola sœur bien micro mais ba oluka buzz en tout cas ce n'est pas important tous en actualité na biso le 1er février. Bon, 21 jours. 1er février, Adonai 21. Oui. Ezali Adonai 21. Cela veut dire 21 jours avec Adonai. Oui. 21 jours de prière, de jeûne avec Adonai. Parce qu'au moment année passée, Miss Binano, te belé, kakemi, neto banalingala. Donc, tout le bavomato se volait ba faster, te belé sali makambo simbité. Te belé luki bazuité. Yango monde toza na début année. Ba préparaka année na début boy. Oui. Na début ne ba préparer année. Soko lobi o sala négligence. Et puis tant année comme na suka ozwa lisusu. Oh comme si je savais. Voilà. Ozwa lisusu. Nde babi que non si la jeunesse la vieillesse pouvait ou la jeunesse savait. Donc au kokalisute c'est ainsi ngana zaka na habitude wana de le début année ou me sansa batuna kata ba prière ya makasi na kata ba jeûne ya makasi en sorte que année ezala la réussite totale. Oui bibina non na travaillé bané belelo na za na 29 ans ya conversion. Depuis na bongo motema. Le 12 septembre on a ça 29 ans. L'année prochaine j'aurai 50 ans, on ça la 30 ans à conversion. Et na 30 ans, na 29 ans et puis église assemblage chez Kina na 17 ans. 17 ans on a travaillé. Mais l'année passée, Zamba Sen na makamoko on a payé merci. Non ba kenon kolo matonde matonde kolo matonde. En tout cas, donc je lui dis merci parce que na moni ba makambo
vous vous rendez compte binano moi na moko ya mwasi moi na nazaki na ndoki moi na komi na 20 ans a témoigner ki ndoki binano mabele ezate mais le beza témoin je dis à 20 ans moi na 20 ans na zo même ngai bozo monana mais mabele ezate. Et j'ai prié pour cette fille-là, jour à l'équipe de délivrance, à Kenanda, 2 jours après ma belle ébouti. Ma famille, papa, tout l'année, ce qu'on a canal qui. Donc, je vous dis, ma belle ébouti, moi, il y a 20 ans. T'as la bilo comme on ambassade. Namoni maman moko don akanyi singa donc libele do cancer. Azaki na clinique moko on a bombi kombo. Na mboka na biso kaka oui. Babinisi babike no to kokite après combien 6 mois bateki mapango mibale clinique ya munene mboka vraiment après 6 mois babinisi bito kokite et maman na pesi mai ya bomoi ameli mai wana sur place maman douleur obike azo finali bele nebo douleur eza bisusté donc binano na moni makambo moko année passée et puis le 31 décembre na mona mwana moko ya Asmine mwana wana bayane mwana ya kokufa. Non, hôpital, je vous dis, balabala, na nyoso masimani, baza témoin binano, bat koti, et puis, eloko salaire de sengo. Nakata balabala bazo bakeno, boko tanae awa, pasteur wa bik sarabatu. Boko tanae awa. Et tant bakota ki na mwana wana, na sambeli po na mwana na lamuki. Et je vous dis, c'est ma plus grande joie. Et puis, kotianande batwalwa bavi. Spécialité na yo na po za kaniloko na yo asala on est ça problème na bango binano baloba ka bongo baloba na bango est-ce que tu as une des spécialité na yo sikoyo omoni ndeza boy mama bat bazo kufa suis na l'église na ngai banana bandilo 17 ans bat bakufa ate soko mutango za neloko bat bakufa na kata église te bana nyonso na boti baza bango nyonso ndenge wana na famille bat nyonso bazali bango loko ngaza boy te kasi yo sala bongo bikisi pour benda batu belé pembena mais c'est normal ye mo Christ tanga bano bikisa batu ande ko landa non ndimaka na poza kana molo kwa na te nazane lote mais yango ucholo bani non nani lote binana ngana na kolo na bomoi nazana kolo na kati na ngai ye mo Christ azalaki soka bikisi batu bazolanda ye. Et ça peut ngape musali na ye tant bazo bikisa batu na nzela na nga batu pe bazo ya ebele. Donc c'est ça. Est-ce que ma délivrance na ba église na biso ya mboka déjà kenda déjà ko sala na église am tout monde pas bien sûr. Na kenda avec église ebele. Entre autres tu collabores avec qui na ba pasteur lokola yo ya mboka. Baza ba big Emmanuel Lumbu bazali na collaborer na ba prophète Nema bazali et puis ba prophète Mwetu bazali ba gérer les Panama tuta nanjili bazebele yo moko de toi-même on dit marnan nga na di baba nyonso te on dit baba nyonso te to cholo balika moko to cholo balika moko boyi déjà na ndi makaba nyonso mais toza batu na ndi makaba nyonso mais toza batu ce qui est erreur o to basikoyo asali erreur oui ozomona aza mwana na biso asali erreur parce que tanga na bandi côté ayena bando théâtre aza mwana na biso asali erreur wana sali dans kati ya lutomo eza wale ti mwana tanga otambola te akotelema akokweya akosala boye mais ngana kati ya mboko na ndima basali nyonso o nzamba benga na ndima ka bango pe na ndima makabo na bango parce que bango lokwa bandima nga pe na ndima bango. Oui. C'est bien. Déjà pour c'est mardi le 1er février. Mardi et au banda Ernini. Binano biso to komi na ba programme très compliqué. On a que 1 heure avec Dieu. Juste 1 heure du temps car. 1 heure seulement. Binano. Et banda Ernini peut Ernini. Binano obi ngai be mission na sala na yo. Moi je ne sais pas ko kanga batu na kata église tout le temps sambela. Soko yeli lo samedi na kati assemblée Shekina nous comme une interactivité à prière to banaka banda 5h 18h au mona groupe koti ya mama Esther koti évangéliste la vidéo koti Caleb koti Luc koti ngamona osukisa ba femme prophétique ba koti ngana osukisa na 7h donc on a une interactivité de la prière mais du lundi au samedi on ne prie que 21 jours à donner 21 to samedi de 17h à 18h quand on a jeûne. Na jeune wana tolia ka peut-être shawarma tolia bitabe ou bien tolia lipa na moitié ya rouge to na jeune
Donc 1 heure du temps seulement. Sala musala na yo nyonso kende koteka kende ko sala nini 16h45 to kutani 17h to démarrer 18h juste. Aussi. Oui. Le respect de l'heure, tu es sûr. Ah, wana ezali kamunde na osenga mama na ngai mokolo moko même ta dimanche ndeko na mama nzambe parce que mon pose la prophétesse. Amen. Ato boya nos prophétesse. Amen. Donc dimanche penda oye na micro otuna me awa air ezala ndeni na bata balabala ba boyibisa. Parce que moi avec l'air maman moni oko benga lelo mutu. Mais toza biso to banda lobi culte 8h. Dimanche to banda 8h ti 11h. Mokonzi moko olanda. Obi pourquoi autorité bele balanga? Parce qu'il va remarquer un respect à l'air. Ngai na tambo na porte prospère kabanangi babo. Yepo na ye 12h juste est égal à 11h55. Na tambo na papa Archiputino. Papa Archipo na ye culte. Donc 11h juste est égal à 10h50. Yo mais mabatuka na ki yanké. Hein? Pasteur trop yanké. Ti. Trop yanké. Oh. Non. Trop yanké pasteur. Non. Kayo me oduka na yanké. Non. Oh. Bonzambende. Il y a trop de dictature. Oh, yo kando lobi na ensemble yango kanditi kala. Non, te ezabomote. Nga na kati ensemble na zanani nga pe na serviteur ti. Nga pe na serviteur. Ce balo babongo ezabomote. Oh, kasi yango dépasse ça la rate. Non. Nga na serviteur pe loka ba serviteur nyonso. So dans lobby 17h à 18h ezengi ko ba uza yankete. Na respecté Excellent week-end, c'est là, fils mon papa. Fils c'est mon papa depuis Durban. Je t'ai dit excellent week-end, fils c'est mon papa Nabiso. Il est en train de nous suivre depuis les réseaux sociaux. Merci également à pasteur Cyril Mandombe qui est en train de nous suivre. Nous te disons merci en tout cas pour tout. Papa Isaac Mabakalando. Email Image, merci beaucoup en tout cas, Email Production, merci pour tout en tout cas. Sari Veve, Lotte King et Charlène et Eliana, merci de nous suivre depuis la maison. Donc le pasteur qui est là, dans une question à Bino Valobi, pasteur trop inquiet, pasteur trop marambébélé. Non, et ça qui inquiétait, et ça fait dictature, 17h à 18h, tout ceci prière, au bon bel banan zambeni na 21 jours. 21 jours il y a Adonai 21. Oui. Bon, pour le bon bel bango c'est trop dur. Parce que ngape na oya na zape na likamo na zo senga nzambe. Ah yo mo pe loza no za pe na mahamso senga nzambe. Mais oui. Ah pasteur. Ah pasteur. Na se kela munae. Oh. Na chaîne à télévision. Na chaîne à radio. Na senga nzambe ke chaîne na télévision kota na satellite. Et là dans le monde entier. Mutu nyonso za na demande à formuler liboso nzambe. Même président de la République za na demande à osala. Mutu akokana nyonso azati. Donc ngape na koya ko senga, ba mpe ba koya ko senga biso to vivre oyo nini ko salama na Adonai 21. Mais dire que non oyo ko salama bonga na éviter parce que mikolango eza nzambe. Mikolango eza na ya nzambe. Donc yo éviter. Bana nzambe ba yakaka. Barozoba miracle, barozoba mlaba. Kaka ndenge bazwaka. Premièrement koyoka liloba na nzambe. Premièrement koyoka liloba na nzambe. Et puis deuxièmement ko bongola mitema na bango. Parce que binano elo mona loba église lelo e faillir na mission nango. Mission parce que Bible bi na biso prêcher d'abord la repentance et le royaume des cieux. Moni repentance wana bino moko boko ka côté abatu te po bino moko bozo. Ah, vous tamboula bien, vous-même le pasteur, vous-même le prophète. Bon. Trop de histoires dans ces pays. Attends, les 3 personnes, pasteur Ozanakati. Baro Tchabwe 2 personnes, deuxième one faisait pasteur tout prophète. Namona kate pousse à compliment. Na kile lukami. Na compliment nga na place misa. Oui. So na utina kuna ngani. Una kena église. Oyamba peuple ya nzambe. À part église, ndenge na ina ba mission. Ndenge na letala na chaîne na bali, bina ba chaîne mususu ko. Namona kate na kile wapi, na kile lukami parce que na éviter le lukami. So comprendre. Oui. Bandeko ba pasteur ebele. Oh lelo bazo ko connaître ba problème et ça ba fréquentation. Parce que ça ba place musubinano. Beaucoup fréquenter ngote.
Et ça n'a pas tout ce qu'on fréquentait bangote. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que ekoki ko entraîner. Parce que la Bible elle-même dit les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc bisikam soko komangote. Vous comprenez? Parce que ndé zana lelo, ce lelo okome sika oyo influence moka mabezali. Atokani mote mati oza l'influencer. Yango moninga batebelo non to mona ka yete abima azamona na kate parce que elle moi même na kate église pe au mona pe na ko sape une semaine na ndako na prière mais na oyate. Parce que pour na ko éviter biloko mususu. Et batu bazo ki na précipitation ko fréquenter ba bisika nde bazo kutana ba problème ebele. Balobi pasteur approche ka mutunyo surtout na vie. Pasteur azara na catégorie bâtiment to ya linga ka bamsu alinga raté. Les autres disent que non, attends avant na musicien, ya zo mela whisky na mela sucré. Tozara bâtiment robison surtout quand nzambe mutakela biso. Moi je pense que humblement la bonne manière autoko zana ona batuana si réellement toi na poussa na bango. Bina on na tunu mutuna moko. Bato baloba. Non, ma question c'est yanga. Merci. Ba réponse c'est andé. Non, tuna bango mituna moko. Tuna bango. Bato o baloba ke ko vana na ba musicien. Ba pasteur o ba vana na ba musicien. Parce ba bongoli combien? Non, balobi mutuna mutu asa appelé na ndenge na ye ya musala na ye en fait. Non. Moi, va changer musique à mon nous voulons humblement que ceux qui bazako fréquenter Batouana, tout le monde a Batouana baye na kati l'église, ba bongoli mitema, batiki ba kisi na bango, ba yamoli. Oh, tu acquises le musicien que bazana ba kisi. Hein? Ba musicien bazana ba kisi. Bango nyonso. Bango nyonso. Alors. Oh, quand ba musicien profane dozo acquiser bango. Bon, ce na lobi bango nyonso. Cela veut dire même na oya biso pe ya nzambe, ba muso pe ba simba bazali. Oui, bien. Basali. Oui, bien. Tout en comme moi. Non. Attends, moi, tout à fait. Non, Basali. C'est que je m'oppose à nango. Comment est-ce que vous avez bango ke bazanango? Maman. Oui, na webi sur le moko. Ngana zana domaine ya délivrance. Wana nde makasi. Wana mande koto la lela vraiment. Vandi nesika wana. Na yebi makambo ebele. Vous comprenez? Okolo bate mutu so ko bate que non pourquoi tu acquises les autres c'est que yo moko. Mais ngana mona bat ba confesser. Na mona bat ba confesser et puis muta confesser pe atangi mutu. Et mutu wana yoki ayepe. Non botangi ngai ba bisebe non. To tangi yote mais réellement les abou pe nous anango. Vous comprenez? Wana yo mutu e sabat. Mais je vous dis, tout le monde m'a makambo ebele. Et puis mutazo confirmé par le week-end toloba un tel azaboibo azanango. Voyez? Et na kacha mboka na biso miss mélange koti mingi. C'est que bon mot ba c'est mélangeable ba yebani kende na zana o to zane boy. Miss mélange koti mingi. Et d'autant plus aussi que Bible bito comme na tango asuka et na tango asuka pona koyeba vrai frère c'est très difficile. Ozomona mélange comme ebele. Et aussi la racine parce que vous ôtez à biso butumo na ba TV na ba radio na ba taxi bus et aussi la sikonde Bible le biboye mokolo bilanga moko azaki na bilanga na ye aye aloni na butu na pourquoi munguna pe aye aloni tant ba travailler ba remarquer que semence soit mabe kotaki ba tout mokolo bilanga ba bitoke ne toke no pikola semence wana ba che abina mango te botika ngonyo sekola esika moko na tango ya suka nena opesa bino ordre de peur que boki ne longola na oya malamu to komi na tango suka tango ngo ya suka yango o bible baki na msoke boko eba bango na kata bizali na bango ozomona ngana ko beta tolote na sana mboka au Congo malgré na bimaka na voyage na zongaka mais na kata mboka na biso oyo mutu moko bateke na mona prophète place boyazo mela na mona so lingi na yelo image. So lingi kaka. Tu peux ça ni sur rendez-vous samedi prochain. Na opesa voiture asita. Na yelo image. Na opesa yo Porsche. Na yelo soki oyelinga image. Na oloba awa bakanga émission oyo na opesa yo Porsche. Na yelo image. Na opesa Porsche Cayenne. Je vous promets mesdames et messieurs. Vos images à pasteur. Je te dis. Vos images, même ça se peut il prend pas même vos images à pasteur. Na opesa yo Porsche Cayenne. Au promettre ngapé dans l'excellence à la TV. Les qui sont à la télévision. Merci. Oui. Les qui sont à la télévision. Merci beaucoup.
Trop sûr de toi en tout. Mais non, omoni mutu na mutu ami binana. Trop sûr de toi. Trop sûr de toi. Ami bindenge atambolaka. Mutu na mutu za na discipline na ye. Nga naza mwana ya Coutinho Fernando. Okomona te bana ya papa Archie na baloyenge na banini non. Papa na biso aza mutu moko discipliné, aza mutu moko oyo aza honnête, biso pe bana ne photos za ndenge mona papa na biso. Voyez. Donc nga pena so elinga image. Soko elinga image on a kabeli au Porsche. Na pesa. Oya na ngolo Alexandre. To Alexandre to tinde le image sur WhatsApp. Oh là là. Ba tinde le image dans les États-Unis azoteya ou la image dans la place bazoteya. C'est ça. Actualité la mission est temps le Ezara pour le 1er février parce que toujours qui est déjà tout tendre vers la fin et émission la mission. 1er février binano nazo senga na bana na Nzambe baya ebele. Oui. Bana Nzambe baya ebele ko banda 1er février na Adonai 21 ou ko banda 1er février til le 21 février. Eza laboratoire surprise. Ah bon? Ouais. Cette fois-ci au moins. Eza laboratoire surprise. À début à moi. Oui, parce que bon, au moni, eza problème na ngaité parce que naebi ko koma wana, o ba ke prophète qui est dans cette église no ba terre, ate naebi ko koma wana benano parce que yo. Naebi ko yo za ba kasi d'information ndenge o koma wana bazo tindela o ba message. Pour la bana oyo zo boko la papa, ozana batu. Bon bazo te atendenge ni. Bon, au moni binano, tala ko tikela mutu cher mutate eza facilité. Kotiki la mutu cher mutateya eza facilité. Il faut la convaincu d'abord na mutu azoteya. Oui, c'est vrai baba nananga. Mais batalibanda bateyaka. Batalibanda bateyaka. Et batobozala surpris peut-être apôtre Léopold Mutombo. Ah. Batobozala surpris peut-être. Papa na 7e. Na 8e. Na 8e ministère amène. Akoya ta ko pambola kaka. Wana okitisi. Ona papa nanga. Bana na yo. Bana no mungu oteze. Bana na ngai bakoteya. Bana nga bateya ka soki nga na zate. On a confiance en monter. Non, on a confiance en bango. Mais so na zate. Te atoza yo ko vana kizi totala mwana no mote. Et ça la marape. Te kasi non to lingi de ce que ça la 21 jours. OK. D'accord. Au premier épisode Évangéliste c'est la vie dit. Évangéliste c'est David. La vie dit. La vie dit. Oui. Le premier. Bon à cause le premier le 20. Toi tu as le premier le 21. Ngana ofungola. Ah. Na opese na katikati. Jour na ye. Ata 4 jours. Jour na ye na zela ça un message na. Ah, a otinde là. Na oya. Évangéliste c'est la vie otea. Caleb par otea. Maman Esther a otea. Donc bazawana na préparer bango diamant. Maman biso patea. Atea. Maman pa otea. A otea. Apambola pona batu. Papa, est-ce que égoïste quoi? Bazoteya yo kone okanga yo papa. Bon, au moni binano, il faut vraiment bana base à la former parce que biso batiki la biso micro facilement té. Batiki la biso côté facilement té. Au moni batu musu bayaka donc aye penza bo ayoki mwana a féliciter yo. C'est ça ce que moi j'aime. Donc Adonai 21 o ezama kama minene au salama. Et puis lobby dimanche, nzamba pesinga ordre. Lobby dimanche na yamba 100 personnes. 100 personnes. Oui. Après qui? Ouais, après qui tu lobby? Nabade ça quoi mesure il y a 100 personnes après qui tu le dis parce que c'est la télé. Bazamukie binano. Bazamukie. Binano. Fungola téléphone na yo. Autour na ba téléspectateurs au ba Olanda biso ba consultation prophétique populaire on a salaka. On a yamba. Oui, na yambaka de 6h à 1h du matin. Nazana endurance moko ya koyamba impossible. S'il s'agit de prier, tu le fais aussi. La prière. Mais moi je commence ma prière de minuit peut-être à 6h. Wana nazana besoin ka otambusa micro. Et puis la mboka na biso oyo, ba serviteur de Dieu o ba yebi ngai. Ya ba situ ya mibali, ba yebi kiere seulement la prière. Trop sûr de l'uinde eza matata. Mais eze loko eza katinanga. Siko na lo bandeli na kwa. Yo no zano na fight na mambo na. Wapi? Na mambo église, wana fight. Batunde ba oyebisa nga na oyeba nde. Bo ate mo oyeba te lelo pe simbite. Ah nga na mona na sa ezala bien. Nyonso. Oui. Était prophète. Nazo yebisa. Était. Batunde ba koyebisa ngai. Mama, na ye na tei batu. Na bondeli pona bango. Na pamboli bango. Mabeni na sa. OK peut parler au bilelo mesuite. Et bon ngam tu na sala makambo. To si.
Aussi les prophètes. Donc ndeza wana lobby dimanche nzamba tsenga na mutema na bandeja ko bango lobby na émission Issa. Oui. No yamba 100 personnes. Tozana avenue Massimanimba numéro 25 na commune ya Kasavubu. Donc toza entre Éthiopie na Gambela. Église oyo prophète qui razo kamba ezesika oyo ya robungati. Donc ceux qui même aux na victoire, même aux place nini obika na lo église au prophète qui raka. Église à prophète qui était. Parce que l'église est ngate za. Église au prophète qui rakambaka assemblage Shekina. Ba bisoka kiena Massimanimba au moins église mo ba vitre za na numéro 25. Même bana mike. Église mo vitre za. Donc l'église mo ba vitre ezakawana. Ngapena obika église mo ba vitre za. Ezawana. Référence. Na Massimani. Bon référence ngona parce que na balaba mo ba vitre ezakawana. Prophète Mambote na batu na autosisi. Numéro na téléphone ezali donc avenue Massimani numéro 25 na commune ya Kasabu. Au moins batana ko ba osepela bi mo mbala lo ba bien. Donc ko benga nga sikoyo na 089 719 0006 na bandeli 089 719 0006 toko ko benga nga na 090 20 24 924 na bandeli 090 20 24 924. Donc aux anandeko nana 3 catégories à bato yamba. Premièrement bato o batangi classe belé bana ba diplôme musala ezati bato na liboso. Deuxième catégorie eza bato o ba sala misala ba teka ba sa ba faire mais misala ko ya kaka. Et troisième catégorie eza bato baza déçus sur tous les plans. Na ba mariage baza déçu na ba église baza déçu na makambo ebele na ba famille nde batonga na koyamba lobby culte bandaka na 8h ti 11h. Merci papa. Massimanimba 25 na commune na Kasavubu. Merci beaucoup. Ce ka culte si na 11h na bando yamba soko bungi obenginga mbote pesa tout hein. Mama binano mbote bat bazé belé. Merci. Na pesi ba nyonso mbote. Merci pour ça. Merci beaucoup prophète. Ouais. Très play, très calme. Nani merci. Ah ouais, maman oza ndakunanga na bima awa. Na mboko nyonso ba yebi ke MCMB ya yebi yango ba parti baza ba yebi ba Serge Makoso ba Gimputu ba yebi ba petit nanga bazali ba cameraman. Ouais, donc ba yebi ke na bima na mboko na ndako oyo. Mboko yebanga na Canal King. Exact. Donc ndeko zula oboya ngote Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité, votre confiance sur la meilleure chaîne, le Canal King TV. Alors, je vous laisse en compagnie de Maman Rachel Mboula dans l'émission Loye Mboya Sika. Retrouvez-moi encore prochainement, mais ça sera toujours ici au Canal King TV, mais avec d'autres invités. Merci à toute l'équipe technique. Je vous dis merci beaucoup parce que vous étiez là. MC Mia qui était à la réalisation de ce matin. Mère Nabangonion surtout. Vous dis merci beaucoup.